Monte Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, diaspora partout dans la conférence de fidélité. Oyo Bopesa Kamunda Ekolo, magazine d'actualité, édition à Sikango, Oyo et Bandito, Banadabo Kopesa Mino, Grande Alintopé, sommaire Oyo et composé journal Nabiso, Yamokolo, Yalelo. Devant le parlementaire, Kounan Lubumbashi, le chef de l'État, Félix et Antoine Sekedi Chilombo, Antoine Jukobe Tambonda, Yakoula qui sa importance de la révision constitutionnelle pour les éléments, syndicat, magistrat, contre le rapport final, il y a État généraux, la justice et paix, Kali ko porter plainte, Batou Oba, ko présenter rapport final, pour les éléments, Oyo, insécurité, Koulouna en live, dans la commune à Selema, Natika, Kana film à Winchester, on les a dit, grande ligne, Oyo, to Bongse Bino, na édition Nabiso, Yamokolo, Yalelo. Monte le soban de Kolanga a en déto fourli édition la biso na élément au affaire il y a révision constitutionnelle et ça toujours comme Tambonda Makasi le président de la République a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a Tsheliango Mayele Liboso ba parlementaire il y a grand Katanga ataka ko beta ngo monde avec impact de juste élément au choisi par moi Mboka écrit de Mateta. Je veux simplement apporter à mon pays ce qui va lui faciliter les choses dans son développement. Que les décideurs qui viendront, si ça marche avec moi, tant mieux. Donc, quand moi je partirai, en tout cas, celui qui viendra ou celle qui viendra trouvera quand même des instruments beaucoup plus améliorés, beaucoup plus efficaces pour sa gestion. Et j'entends l'opposition qui dit c'est pas ça qui va arranger. Mais non, je n'ai jamais dit que c'est le changement ou la révision de la Constitution qui va nous aider à régler ces problèmes, puisque nous attaquons déjà ces problèmes. Aujourd'hui, nous les attaquons déjà. Je viens de vous parler de mes 6 engagements, je vous ai parlé de l'emploi des jeunes, je vous ai parlé du développement d'accès à l'eau et l'électricité, et ça se fait sur le terrain. Vous avez entendu le programme du ministre des Ressources hydrauliques qui fixe à l'horizon 2030 au moins le cap de plus de 60% de notre population qui aura accès à l'électricité. Donc des choses, en fait, on n'a pas eu besoin de toucher à la Constitution pour ça. Si on veut toucher à la Constitution, c'est simplement pour accélérer ces choses, les faciliter davantage. Donc c'est pas, comme je les entends dire, oui, mais c'est pas ça qui va arranger. On l'a jamais dit non plus. On n'a jamais dit que c'est ça qui va arranger les problèmes des gens. Nous voulons simplement faciliter la tâche pour être beaucoup plus efficace. Commandant Mokola, mercredi le 20 novembre 2024, mouvement citoyen Lusha Azako annoncé série. Il y a une manifestation pour nous boya na motema moko tentative nyoso. Il y a révision topé changement à constitution mouvement citoyen Lusha. Baza vraiment déterminé na ba déclaration na bango oyo ba uti ko sala na point de presse et uti ko leka kuna na ville ya benito za élément au choisi par moi na mboka écrit de Mateta P reportage ya Benjamin Kilunga. La constitution ne se modifie pas au service des ambitions personnelles, elle se respecte et s'applique. La Lucha exprime sa ferme opposition aux manœuvres sournoises et irresponsables du président de la République Félix Tshisekedi et son parti politique de vouloir modifier la Constitution dans l'objectif de se maintenir au pouvoir au-delà des 2 mandats. La Constitution de la RDC dans son état actuel est le fruit de luttes ardues et de sacrifices énormes de plusieurs Congolais, dont les militants de l'UDPS. Toute tentative de modifier pour satisfaire les intérêts d'un régime corrompu, incapable et répressif constitue une trahison envers la nation et ses martyrs, ne fera que rallonger la souffrance qu'endure notre peuple du fait de la mauvaise gouvernance vécue dans notre pays depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir en 2019. Le récent propos de Félix Tshisekedi qualifiant la Constitution qu'il a juré de respecter des textes d'étrangers à Kisangani et alléga à tort qu'elle impose de céder une partie de notre territoire national à Lubumbashi traduisent une ignorance inquiétante et d'une tentative grossière à la manipulation. Nous tenons à rappeler au président de la République que les travaux préparatoires d'élaboration de la Constitution de la RDC ont été conduits à Kisangani par des Congolais dont nombreux
sont vivants aujourd'hui. Problème des changements, tu peux réviser la constitution et ça jusque-là. Actualité, ils allaient diviser classe politique dans la République démocratique du Congo, Kolanda. Comment opposition basa contre Moutounou, surtout Oyo, a touché, tu peux changer constitution ou on a mon capé parti qui est mouillé à Konana Lubumbashi, a été bête la monde mingi en qualité n'a été porté parole à gouvernement, le propos au délit c'est sanga, président à parti politique en vol à Bibi Serviteur aux éléments au choisi encore par moi en boca écrit de ma tête. Je ne sais pas si on veut faire la politique en termes de show. Je ne sais pas si c'est une forme de haine ou de aigreur qu'on veut développer vis-à-vis de la personne du président de la République, parce que je ne pense pas que les débats devraient encore se faire sur oui ou non on devait retoucher à notre Constitution. Délis Sesanga a été parmi les plus fervents avocats de cette révision. Et donc vouloir empêcher aux garants du bon fonctionnement des institutions d'user de son pouvoir constitutionnel, de dire que nous devons réfléchir. Les termes ont été dits à Kisangani, ils n'ont peut-être pas été bien compris. Le président de la République, ici à Lubumbashi, a été on ne peut plus clair sur le sujet. Nous allons inviter une commission. D'ailleurs, ce serait bien pour l'honorable Sesanga de se joindre à cette commission parce qu'il en a toujours été les fervents défenseurs. Peut-être qu'alors, s'il a des appréhensions, parce que je considère ici que c'est vraiment un débat où on a des appréhensions sur les intentions du président de la République. Ici, le président de la République qui est aux commandes de la République depuis 6 ans. Nous avons une constitution qui a été promulguée depuis 2006. Nous voyons, nous tous, certains goulots. Je ne voudrais pas aller en profondeur dans les débats, ce n'est peut-être pas le cadre qu'il faut, mais les Congolais ne réclament-ils pas aujourd'hui une double nationalité? Tout ce qui a toujours connu au Katanga, la ville de Lubumbashi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le siège de l'Assemblée provinciale Nabango, bâtiment qui toko, il y a 3 étages, il y a 98 bureaux, dans la salle, il y a plénière, il y a 500 places, biloko ya boué. En tout cas, sur les salles de ma province, surtout donc, il y a 26 provinces, il y a la République de moitié du Congo, et comme ça, la SRO Makato, élément au signé Benjamin Kilunga. Mwana ya Congo botala ndaku oyo bondimela ngai ke eza na kati ya Lubumbashi architecture moko kitoko awa nde assemblée provinciale ya Okatanga bakobanda ko siéger po basala misala na bango avec impact na idéologie eza bongo na superficie ya 6700 mètres carrés 3 étages salle de plénière moko, il y a 500 places P, 98 bureaux po, na ba député provincial na ba collaborateur na bango. Boye bake, ba salaka pose ya première pierre na 2019 P, lelo la 2024, mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azongi pona ko inaugurer yango. Bondi melangai ke officiellement le chef de l'État a pesi ba fongola ya ndaku oyo na ba occupant nango. La combo ya ba bénéficiaire, le président Assemblée provinciale du Haut-Katanga a pesi ba merci ebele et pas le chef de l'État paix à promettre le combat Téléango à bon père de famille. Cet ouvrage permettra aussi de rapprocher les honorables députés provinciaux dont les cabinets étaient autrefois éloignés de l'hémicycle car éparpillés à travers la ville. De notre part, nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le Président, qu'avec le concours de l'exécutif provincial, nous veillerons à la maintenance de ces joyaux que vous venez de mettre à notre disposition. Les gouverneurs de la province, Namalobanae a pesi ba matondo mingi et pas le président de la République. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple. C'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu,
de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter de grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de toutes ses convictions et fort également de toutes ses réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Événement elekalaki kitoko na coupure ya riban symbolique oyo elakisi kofongwa libela ya porte ya nouveau siège ya assemblée provinciale ya Okatanga. Boye bake babetaki motu na ba compartiment ya ba bâtiment pe esali que le chef de l'État a apprécié beauté architecture oyo. Esali kitoko soki ba bâtiment ya boye etongami na ba province nyonso awa na République démocratique du Congo ekopesa esengo na ba Kongomani nyonso. Biso mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda. Bango bazali ba champion au Italie social en la carte République démocratique du Congo Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise ce que vous allez contribuer à 500 fois congolais par jour et que permettre le 22 décembre au se retrouver qui toque le monde libotano élément signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangou aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba ma ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dibela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozo bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangou pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba. Fondation Jonathan Sangou yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangou congolais animio avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani. Mikolo eleki tolakisaki bino ba parlementaire na biso ndenge bakendaki kuna na Uganda po basolola pe ba parlementaire ya kuna ezalaki juste après rencontre au le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutalaka na homologue na ye Yoweri Museveni. Question ezalaki c'est moko mingi ya olikambo Italie sécurité ya ba frontière entre les deux pays baza déjà à la carte République démocratique du Congo bazongi bakutalaki na mwana mboka Vital Kamerhe en qualité de président ya Assemblée nationale ba pesaki rapport de l'électoral qui na élément au signé Benjamin Kilunga.
Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons de part et d'autre conscience du caractère stratégique des relations qui doivent exister entre les deux parlements, dans la mesure où, en dehors de la Zambie, qui enjambe plus ou moins aussi le sud de notre frontière, l'Ouganda est le pays qui a la plus longue frontière avec la République démocratique du Congo, et que cela confère à nos relations avec ce pays un caractère stratégique dans la situation de déstabilisation actuelle que nous connaissons suite à l'agression injustifiée que nous subissons de la part d'un autre pays frontalier, pour faire en sorte que nous puissions ensemble étudier les voies et moyens de ramener la paix et la convivialité dans la région des Grands Lacs. Un MOU sera certainement signé dans les prochains jours entre le président de notre Assemblée nationale et la speaker du Parlement ougandais pour formaliser cette collaboration qui va s'établir dorénavant entre les deux chambres législatives des pays frères que sont la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Ce qui est un problème purement spirituel et physique qui m'a et pas les grands chefs coutumiers Ibrahim Shams autrement dit plan à cause ça les salons de la bakoko et que permettre aux solutions qui te copient dans ngonga moki tout le élément signé encore Benjamin Kilunga. Mbote nabino bae bo mesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika. Eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Nayoko pesa bino merci, baye oyo bapesa ngai confiance. Pe nayoko lendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokuta na ngai te toko ya koluka ngai te. Na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o to bengi na pouvoir ancestral. Ndeto se bako sungelango lokola ba problème o to bengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi netoze bakosangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier bay o bazo entreprendre ba entrepreneur netoze bakosunga bango comment est-ce que bay bako avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès. Il y a art nyonso aux ala musiciens, aux ala côté à théâtre, cinéma, aux ala joueurs, tous ba kotombo la mutu na ndenge oyoye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino bae bozuli baku ya kolanda nga yambala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana. Une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwanga bisika oyo nga nazali. Ndenge na uta ko bisabino na ba sommaire que ba syndicat ba magistrat République démocratique du Congo ba uti kozala na assemblée générale extraordinaire mokola mardi le 19 novembre 2024 na cette d'audience ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Ba betaki kaka lisolo moko ya état généraux de la justice oyo uti ko salema donc ba moni rapport final et betama ma be makasi par rapport na oyo le bamaki na donc ba ko porter plainte contre bato oyo ba sali rapport final wana oyo eza différent na ba réalité selon ndengeni balobi na kati ya ba élément na bango autour na zali toujours signé par moi mboka écrit d'un Mateta. Au jour d'aujourd'hui, il y a question de faire comprendre et de démontrer qu'il y a des résolutions qui n'ont jamais été votées et que cela n'est pas un comportement correct de la part de ceux qui se sont permis de faire cela. Je crois qu'à un certain niveau de l'État, on doit s'interdire certains comportements. Au-delà de ce rapport qui a été présenté, il y a des rapports d'atelier. Il y a également les rapports votés à la plénière. Ce sont ces rapports-là qui sont des vrais rapports. Vous comprenez? Donc, pour nous, nous disons ceci. Et vous avez suivi, nous allons engager deux démarches. Une démarche syndicale et une démarche judiciaire. La démarche syndicale qui consiste à voir les différentes autorités du pays pour pouvoir mettre à leur disposition les vrais rapports et échanger avec elles
sur ces questions. Nous avons cité le magistrat suprême, le chef de l'État. Nous avons cité le ministre de la Justice lui-même, qui peut se rendre compte que le rapport final ne reflète pas ce qui a été fait en atelier et ce qui a été voté en sa présence. Et ainsi corriger les choses, ce n'est pas tard, c'est dans l'intérêt de la République. Donc nous comptons également voir les membres du Conseil supérieur de la magistrature pour relever cela. Nous avons des rapports signés par ceux qui ont à diriger les ateliers et également les éléments audiovisuels de la plénière. Donc voilà, ça c'est la démarche syndicale. Mais au-delà de cette démarche syndicale, nous envisageons également, vous avez vu l'Assemblée décider d'une démarche judiciaire. La personne qui a rédigé le rapport, puisqu'il y a un rapport général de ces assises, qui même alors qu'il était averti par nos délégués de ne pas se comporter ainsi, l'a fait avec témérité. Nous pensons que ne pas saisir la justice serait irresponsable de notre part. Banani lisusu bakei ko buka na mausolée ya Patrice Emery Lumumba oyo kuna na échangeur ya limité. Nini pesa bakei ko luka kuna. Ba panzi ba vitre, ba buki cercueil oyo ezakasi na lino moko ya ndeko to pe ya nkondo Patrice Emery Lumumba acte moko esali passe vraiment tous la réaction esalamaki après ba acte wana. Mwana Congo toyebite nini penza elekalaka na mboka oyo République démocratique du Congo po même kobanga tope kotosa ataba wei ezalaka lisusu te. Nani abosani histoire ya Patrice Emery Lumumba na mboka oyo. Premier ya ba premier ministre ya ba Congolais aza oyo abunda po lelo oyo tozwa lipanda tope indépendance. Mais ya pasi pe ya mawa lelo oyo mémoire na ye ekomi ya kobebisama na bandongolo miso oyo bake kobebisa na mozole na ye esika wapi lino ya pamba ezalaka awa na échangeur ya limité. Bino moko botala ndenge bapanzi pe babuki ba vitre somo toyebite nini bakendaki koluka kuno. Mais koba ezake misusu baza déjà aux arrêts donc baza bongo na maboko ya la police. Bino moko boka ndenge ni moda ebetamaki. La volonté de certains éléments qui ont voulu faire la profanation de la tombe de Patrice Emery Lumumba, mais la réalité de ce que moi j'ai vu en tant que responsable de la fondation mérite quand même d'attirer l'attention de tout le monde, de tous qui sont panafricains, lumumbistes et le reste. En ma qualité de responsable de la fondation, je suis persuadé que l'enquête ira mieux pour déterminer les auteurs et les co-auteurs de ces actes-là qui ont voulu profaner le mausolée de Patrice Emery Lumumba. Lumumba est l'unique personnalité politique des années 60 de parler de l'unité nationale. Alors, nous disons, nous les Lumumbistes, Lumumba a été assassiné pour l'unité nationale. Présumé auteur, ya ba acte oyo, et Sengeli, subir vraiment rigueur ya mibeko, la sanctionner sévèrement pour oyo, et a vraiment sabotage. Et sali qui te côté, yango pe biso. Tobetisika Kambonda. La commune ya Selembao, la quartier Pulumbambu, insécurité Kuluna en live, net quand on a filmé en Winchester, en tout cas l'état il fallait que Tala Makamabano Bakuluna parce que en tout cas à venir il y a bana au jusque les alicats sombres, participer tous les éléments aussi encore Benjamin Kelunga et Wilfried Samba. Likambo etali insécurité na commune ya Selembao toyebi te soki ekosila te boyebake na lalukuna pe des eaux des ali makasi ya kosakana te na commune ya Ngalema moyen babita ya lalu bakati na ngambo ya Selembao eza te bukumese ya commune ya Selembao Augustin Bikinda toyebi te mosala na onini population bakomi kolela na kombo na yo makasi na charge ebele mwana mboka Chantiningo bila pesa yo esengeli osala mosala ba norme awa bozali komona bandeko bozali kobunda ezali kuluna précisément na quartier Pulumbambu. Quartier Pulumbambu eza kaka na 16 avenue ya Pamba susha siku de zalaka na ngote boyebake population bakimi bandaku na bango
kuna kutu to ya dollar kutu bayeba kala bangongo te ponda kukuna futa bakalango 25 000 francs 15 000 francs congolais mais to ya kulu neza kuna ya kosakana te yango biso mbonda ekolo tango tokitaki boyoka ndenge balobaki na mikro na biso makala baya kombuye biso koto kuna chaque jour basala ba mbuluka je yaki lobi baso koto sa biso baka selelo susi to lembi bango baba to lembi ko bakala to lembi baba to lala kate to vanda kate ko teka te biloko kobunga chaque jour kuluna ko soksa batu ko kanga na ba moya kutu te papa la sili kinenga za boye biloko na nge bunge bele bana lobi na ko teka te biloko ko bunga papa to lembi ko to bana likolo ba commencer baye kuluka makamu na machete le kina na kina na basoda la ba on to lembi ko to lo bana likolo non bana ya so ya kiso mo lobeli so ba sangani ba onyo so kuna bana zone rouge na so ba côté le mal à l'aise to lembi ba on c'est le mot likolo to lembi ba dans le côté to mal à l'aise chaque jour ba comment ko chaque jour toko senga na bukumese ya commune ya Selemba ou renforcer ba social to ebi ke Selemba ozali commune moko monene eza na 18 quartiers mais quartier Pulumbambu eza nango moke mais ba social pe ezalaka te to ebi pete soki pe na commissariat na bino kuna Selemba ou major to colonel azalaka kuna yebisai asala musala kitoko po boye vraiment kombo na yo ekomi kofingisa makasi pa bukumese po ba yebi na bango te na quartier oyo boye mabe makasi to betika mbunda Babalani pour le maire et pour les pires. Je ne me vois Makassi avec impact dans idéologie. Bon, dit bien que mariage religieux et à couple Fabrice Silovangi na Madame Bafana Kalukenda. En tout cas, bon, école les alaki wana toujours pour nous séparer ça. Bango ya kosala bango ba reportage mon purement professionnel besoin. Élément au signé Medrine Kabebe et Wilfried Samba. ezalaki bongo mokolo ya le 1er novembre 2024 eyindaki kuna na limete 13e rue na église évangélique des sacrificateurs esika nini basalaki bénédiction nuptiale ya couple Fabrice Luvangi na Bafana Kalukenda elekaki kitoko avec un partenaire idéologie mate ya solo ezalaki batu nyonso bazalaki wana batondisamaki na esengo. Voilà. Tu es ma vie. Voilà. Tu es mon bonheur. Tu es mon épouse. Tu es ma femme. Pour l'avenir, la mère de mes enfants. Je t'aimerai jusqu'à la fin de notre vie. 30 ans. Mon meilleur ami. Ma consolation. Mon papa. Tu as toujours assumé ce rôle de le début de mon enfant. Je t'ai toujours dit merci. Na sima ya mateya bakado epesamaki vraiment opesi mbwambwa boyi bongo na soirée dansante ezalaki kuna na bon marché na salle Agora kuna nde feti ya kafu esalemaki. Ba invité bayaki ebele salle etondaki koliana komela kutu kotuna te elekaki tellement kitoko ba invité ba sepelaki ba cadeau pe ezangaki kopesa mate elekaki nyonso tout avec un partenaire idéologie nasuka na yango ambiance ekotaki kobanda na bututi na tongo batu nyonso tout bazalaki satisfait pe bazongaki na esengo bongo biso pe magazine bonda ekolo tozalaki wana sur place biso pe toliaki tomelaki kitoko. Place au rappel des titres. Devant ma parlementaire dans le Lubumbashi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours au Bétambounda, dans l'importance, il y a une révision constitutionnelle, besoin qu'il y ait élément au syndicat, le magistrat Bazali, contre le rapport final, il y a un état généraux de la justice, peut Bakani, qui porter plainte dans le rapport final, bon, élément où il y a insécurité, Koulouna en live, dans la commune, qui m'a dit qu'il y a un film à Winchester.
Merci na confiance et fidélité pour Pesa Kibiso Auto et Banele qui nous suit édition Mokalelo onga à l'aide de notre présentant avec un partenaire idéologie Simia Caméra mais ça là qui top ko ya mona mboka Benjamin Kelunga réalisation na montage ya mona mboka écrit de mateta édition Simia Mageskia Mama Abigail Bayindu mais beaucoup toujours s'abonner massivement la chaîne YouTube na biso monda école officiel et en plus ba activité la bino ya ndenge surtout bobenga biso to kozala to kita to ça ba reportage purement professionnel et ko permettre que et ça la diffuser la chaîne partenaire école et les Kalaka avec un partenaire idéologie. Conseil Semoko. TV Ezabaku pour WhatsApp. Keba, ok, le combat la boissi, vous n'avez pas beaucoup, tout le monde la carte, vous savez que non, la administrateur pour WhatsApp. Et vous savez la seule de paiement TV. Et vous savez que TV Semoko, vous savez que toko, au bout de l'école, vous savez la bino, Keba, la baku WhatsApp, le côté tonné makasi. Donc, à la prochaine, ce que le soir, édition, je vous aime beaucoup plus. Bye.